Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022 is gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, cause you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Voilà, bonjour la famille, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté aussi, ça va très bien par la grâce de Dieu. Lelo toza bongo jeudi, na libino information, il y a Michel Bakenda, wazali bongo artiste, musicien, il y a gospel, ne toloba ya musique nzambe, et na réseaux sociaux, azali victime ya chantage. Et pourquoi ça victime ya chantage bandeko? Tu peux découvrir ensemble vraiment na katia émission Oyo. Alors sans plus tarder, je dis un grand merci na batunions tout bozan en direct, batunions tout bo soutenir kanga de près ou de loin, physiquement, spirituellement, financièrement. Na moni Majabu Gospel, Azir et puis J Magique Adassa. Alors bandeko kolala kolamuka ndenge tolobaka na réseaux sociaux awa mutu aza protégé te ba réputation ya ba artiste eza protégé te ba réputation na biso eza protégé te tozoyeba te sur quelle base e na loi nini mboka oyo ba réputation ya bato ezalaka protégé te tolali tolamuki tomoni maître spirituel moko abimi mpona koloba ke ye nde asimbakisi ya ndeko na biso to ya star na biso Michel Bakenda. Ye nde mutu apesa ye kisi, ye mutu apesa ye magie, ye mutu apesi ye succès. Makambo nyonso to ya mabe uti kokomela papa Michel Bakenda eza parce que akokisaki ba mibeko ya bonganga te yango moni ba réalité nyonso to ya mabe euti kokomela ye. Alors tozwaki quand même partie ya vidéo wana pona kolakisa bino botala lolenge ndeko mobali oyo aza kosali réputation ya Michel Bakenda sans cause. Mais kasi lokola biso toali bata mayele tovandi tobandi ko réfléchir toye komona ete il y a un ça ne va pas na kati ya milieu ya ba pasteur to ba chantre. Tomoni frère na biso oyo azobeta guitare. Voilà, bokomona na vidéo wana na tie photo moko mopandi ya Michel Bakenda na concert na garçon moko to encercler na blé azobeta guitare. Alors garçon wana comme on est Jérémy Bass biso nyonso to yebi na makamba Eliane ye mutalobaka azaka na ba preuve ya pasteur Moïse azaka na ona ordinateur na ye mutu bakangaka ye mutu ba torturaka Jérémy Bass. Alors na moi ba information o tozozwa il paraît que chantage o eza na vie ya chantage esalama na vie ya Michel Bakenda, chantage esalama na vie ya Mike Kalambai eza ba compte à rendre na pasteur Momo. Il paraît que eza ba compte à rendre ye mutaza na sima ya ba chantage na bango. Alors tozo meka pe kondima yango parce que tomoni Jérémy Bass a koma ko travailler na Michel Bakenda. Ouais, natikeli bino temps bolanda sikoyo video oyo ya nganga wana bomona pe photo ya
azokoka korespecte contrat na ye te ya makambo oyo ye asinya epai na ngai. Donc yango wana bango bakoma soki azwi makambo na ye après un moment donné azo respecter sous ba condition te, donc yango wana esingi ke il faut na ya na leka média to lobana no pe makambo oyo. Non, Michel Bakenda abomi mutu te, mais azo respecter ba contrat na ye te oye aya ko signer na kati ya temple Katambanza. Pour ngai temple na ngai za Katambanza wana ko alors faut protéger, vous savez les protections pour la protéger, azo garder malade na ye, azo vivre na ye très bien. Yango wana ba mise ba ya ko luka succès na protection. Très bien. Siko yo noza wana temple noza wa. Nga temple na ngai za na kati ya Katambanza pena kuna na Kiwala. Donc naza na siège na Mbanzangungu, naza na siège na Lukala, naza na siège na Matadi. Donc awa pe naza na représenter moko. OK. Siko yo na nini yo bana na Michel Bakenda. Michel Bakenda to yeba nini mokala anini ozana tribunal ndeko na ngai moni ndeza boye ba responsable ba otala ba otala ebele moi so zo le beloko oui répondre avec conviction parce que yo lobi que za fait za maître spirituel ya Michel Bakenda oyo ko pesa 48 heures lo pour benga nga na tongo nga lo baki mission na ngeza pona mutu nyonso nga na bina ko yamba mutu nyonso sans exception pour za tribunal bino nyonso fo boye osamba. Alors si réellement c'est vrai, il y a une au 6e année déjà tout ça là. Dans ce lobby 6e année tout en 2022. Surtout l'ongoli 22 moins 6 et autre la combien bar? Donc depuis 2000 et tu la combien? 2016. 2016. Donc le truc en 2016. Donc 2016 2017 vous bana kina. Est-ce qu'il y a un moment là Michel Bakena a ça succès? Oui. Oui. On est aussi à la succès. On est aussi à la succès. Ah, you Michel Bakena. Ngana lobby kaka. Ngana tribunal. Bande ko botala yo ne ba réagir. Michel Bakena na succès. Bande ko si réellement Michel Bakena na vers 2016 2017 aza ça succès te bobenga pona ko confirmer. Ce qui abana ko ça la succès te ba contredire ngai. Ti to ko koma na bane otoza. Na ti azo ba shit na ye oyo ya zwi. Po koma boy. Omoni manga mususu nga na ba place aboye na ukoma ko sala kama mususu wa ibano sala pasi ya bon c'est là parce qu'on a 2016 de au signer un contrat to na anini na anini no signer un contrat na signer tu signer déjà 6 ans peut-être on a le but tu signer déjà 6 ans tu signer déjà 6 ans au PCA sur compte il y a yo bomuna ni wa kasi nga na za ngangati na za maître donc biso ba benga nga na vanda ka boye ba pele mususu benga nga mutu benga za na bandungu abenga lo maître ozi numéro na ngo kote mutu moko bosalela ka musala pesa nga numéro na yo posa no ezani posa na ngeza boy bango nyoso bazwaka numéro o ba musicien o bazaki profane bazwaka ba benga numéro na yo abengi ngai abengi siko bokutani tukuteni na ye atalisi ngai ba posa na ye ngape nasalele po biso to lukaka mutu oza na posa musala nasalele musala na ye nasalele musala na ye très bien apesa ngape o apesa ngato signa contrat o to yoka na ngana ye ki papa yo siko ndengeza boye makambo na yo nde ekeye wana solo baki yango bon siko to ke na to avance siko bo signer le contrat yo yebisi opesi mandat à combien des années pour na ko régner ye nga na simba ki kaka na simba ki kaka do ye po régner na ye kaka nga na simbi ye ifika na apesa wana apesa ki Michel Bakena apesa ki nini comme sacrifice apesa ki nini po nga sala sacrifice abatuti apesa nga mbongo ona singa ye mbongo alors pour yo ko kozwa mbongo yo za nganga go multiplier mbongo na te pona yo zo ngo te biso te multiplier ka mbongo pona biso te multiplier ka mbongo pona bato biso sko te zo ka ba remerciement pa bato eza ndenge te zo la remerciement pa mes et salarié esunga ka tineti boye na lati sapato batindela inga remerciement esungi nga tende na lati ngo awa même ye moko mutu atindela inga soki amonya ngo to ya sapato te ya babiloko mutu akopesa nga maître leka na agence zo boye maître na tindela ke mwa koli ezo sunga ti ba remerciement yango